Mbote bandeko balandi matondo mingi ndenge boingeli bitando bike bya bino pona kolanda émission oyo ezali sous forme ya conférence virtuelle ezali émission oyo to lengeli yango pona kozwa mwa ba précision kosembola muke. Dernière vidéo oyo monsieur Honoré Ngbanda Zamboko Atumba, président national ya Apareko asalaki dernièrement vidéo ana ezalaki en rapport na réseau moko très puissant international ezali ko fonctionner loko la pieuvre loko la mafia oyo et se mettre en place na République démocratique du Congo pour na ko surveiller ba frontière ko piyembo kapé ko sala prédation ya ba richesse ya mboka. Alors vidéo ana e bendaki ba réaction mingi et ba réaction ana ezali ko benga moi ba précision oyo mokonzi Apareko andimi ko pesa na quelques batu oyo bazali présent awa autour ya conférence virtuelle oyo pona kotuna ye mituna ezali bongo ndeko Libita Libongo oyo ya Radio Bendele pe ndeko na biso Eric 123 oyo bolandaka ba émission na ye ezali produite depuis ba pays scandinave pona kobanda conférence virtuelle oyo tokopesa maloba epai ya Libita pona atuna motuna ya yambo. Mbote Monsieur Honoré Ngbanda Zamboko Atumba. Monsieur Honoré motuna nanga ya yambo ezali likolo ya message pe la révélation menene utu kosala et pe si moi kokoso na mboka Congo et surtout na mboka oyo bazali impliqué na kati na ba révélation na wana. Tonigito yeba na ba réseau na yo Monsieur Honoré Ngbanda Zamboko Atumba est-ce que ba réaction ezali ba réaction nini eza na kati mpe lisusu na kati na réseau yo otangi biso mingi ezalaki réseau ya ba Zambien mpe ba Canado Camerounais mutu baza na kati mais boni yo accent particulier na yo ezali likolo ya Rwanda malobo mboka yo Monsieur Honoré Ngbanda Zamboko Atumba. Mbote mingi ndeko Libita Libongo pona motuna moya na pesi mbote na Kerwin pe na Eric 123 pe na bandeko baso ba kolanda biso bipai biso bazwami ya solo ndenge otuni ba réaction ezali ebele tozwi ba réaction na Kinshasa na Kigali na Afrique du Sud mais combat toze ko mener ezali ba benga un combat d'intelligence pour toze face na ba réseau de renseignement oeze ko sala mosala ya pénétration pe na biso. Donc makambo yozo découvrir munguna aeba nyonso te mais eloko na koki koyebisa bino ezali que banguna oyo ya biso ba Rwandais surtout à partir ya Kigali ndenge bamoni que tobimisi sekele ya pieuvre na bango ya kotaki na kati ya mboka eh bien ba croiser maboko te bomoni déjà une délégation eyaki Félix Tshisekedi autai ko yambango ba ye po na makambo yo matali Union africaine. Donc au moni que déjà même Union africaine wana fungoli mo moke parenthèse pour na koloba que présidence ya Union africaine obozo kanisa ke kozana Kinshasa mais vrai président nango azena Kigali. Pe vous comprendre yango encore na makambo to ko solo la lelo. Donc wana le deuxième mandat ya Union africaine ya Paul Kagame. Mais na kati ya délégation ya kona bomoni secrétaire général ya service ya renseignement ya Kigali aye na kati. Na okende mosika te moto na moto attirer conclusion na ye. Donc bazé ko nyingana. Bazali ba décider même que ba passer au na ligne ko yebi sabine ze que ba décider compte tenu du fait que ba moni ndenge bana ya Congo baje ko telema pe baje ko traquer bango de toutes parts les quoi toujours sur la nabino bango ba décider ba passer na vitesse supérieure c'est-à-dire que ba passer vraiment en action ya ko accélérer balkanisation ko kata mboka na biso plan yo baje na mosi ko ezeba banda na katanga po ba dévier un peu tension eze na côté ya Kivu. Donc tango ko sila nini katanga ko nginda kuna siko attention ya mokili ete kuna ba beti pe côté ya Kivu na côté ya Ituri. Donc il faut pe na kati ya schéma wana Hippolyte Kanambe azali pleinement impliqué mais wana des dossiers to traiter à mon ami coloniser ko ya parce que zali problème et tumba wana tuze nango esili na inote.
Donc nalingi simplement voyez bisabino que réaction ndengo tuni libita ezali makasi. Mais mutuna obakisi olobi réseau bazambien na ba paya mosusu bazena kati pona nini naze ko concentrer yango likolo na ba rwandais. Ozana raison. Réseau eza esimbami na ba zambien. Moto ya simbi tete ya réseau James Ndambo aza zambien. Ambassadeur Friday Nyambe oyo azali ko sungaye. Aze ambassadeur ya Edgar Lungu azepe zambien. Mais nakoki meme ko bakisa un élément oyo nalobi yango tolobaki yango na communication elekite. Aimé Mongo oyo azali directeur juridique ya société ya nani ya James Ndambo. Mais azali impliqué na côté qui c'est la mwana ya président zambien Edgar Lungu, mwana na ye ya mwasi Tassila Lungu. Aze côté qui c'est la mabele oyo ya bandundu ya mai ndombe oyo naze koloba wa boye batu ya mai ndombe bayebi ke Aimé Mongo azali na conflit na même na ba tribunaux pour alingi côté qui c'est là absolument azali na conflit avec ba propriétaire de terre oyo ya mai ndombe pour alingi côté qui c'est la mama wana le mwasi mwana mwasi ya président zambien mabele oyo ya mai ndombe. Mais tomituna ye boyebi malamu ke société ndenge na uti ko limbola bino na mbalo elekaki que société wana ya James Ndambo ezei ko sala makambo ya ko surveillance na ba satellite. Donc azé na monde na ba connexion ya bato baze ko détecter ba richesse ya mboka na biso na se ya mabele. Eloko nini oyo boye mwana ya président zambien oyo ya mwasi alingi kozwa na mabele oyo ezali na mai ndombe. Est-ce que eloko nini ezali na se ya mabele wana? Point d'interrogation. Donc moni libita c'est pour vous dire que nazali conscient que réseau wana ezeko salema na ba zambien. Mais pourquoi nalobi que ezali réseau rwandais? Et c'est tout simplement parce que batu baye bakamati réseau wana ba simbi réseau wana ba promoteur pe bato ba manager ya nini ya réseau wana ezali ba rwandais. Ezali Paul Kagame na Joseph Kabila bangonde batu bakotisi réseau wana epai na biso eleko ndeko na bango Deyo Nyarugabo azalaki nano na tete ya nini ya Ofida avant kufa bango baso wana batu basali pour que nini société wana multinationale ya James Ndambo ekota bipa ibiso oyo na lakisi bino eza na domaine ya communication pe na domaine ya surveillance ya ba frontière pour que bango nde ba contrôler yango malamu. Voilà tino na lobi dossier wana ezali dossier ya ba rwandais. Mais ba rwandais ba poni ba zambien comme couverture. Ba zambien ba ko servir na couverture. Loko la biso toze na problème officiel na ba zambien te toko zala kibiba po toko kanisa ke tozo traiter na ba zambien alors que derrière ba zambien ezalinde bango moko batu bazali ko sala mosala moewana. Donc il faut toyeba que nini maemaso ata réseau oyo boitoze ko sala ezali réseau ya banani ba zambien bazena kati mais esimbami na ba rwandais baze ko se servir na bango comme simple couverture. Toko pesa siko maloba epai ya ndeko Eric 123 po atuna pe oyo yaye motuna. Merci, Monsieur Kerwin, de m'avoir accordé la parole et je vais aller juste au but. Ma question est celle-ci. Papa Honoré Ngwanda, nous avons observé dans la présentation du dossier de Théo Bendera, qu'on appelle aussi Théophile Badouane, comme si
comme une sorte d'hésitation au sujet de son identité alors qu'il est le personnage clé du réseau. Au début, sa photo n'avait même pas été présentée et son nom était modifié sur les documents écrits quelques heures après. Pourtant, il est le personnage clé du réseau. Alors, que devons-nous retenir de ce monsieur Papa Honoré Ngwanda? Merci. Eric, bonjour. Merci pour la montuna. Eric, nous sommes ici devant une enquête de renseignement. Donc, dans cette enquête de renseignement, on n'a pas tous les éléments à la fois. Donc, on est étape par étape au fur et à mesure. Pour qu'on soit élémentaire, et dès qu'on a un élément, on ne se contente pas de cet élément. Il faut qu'on vérifie, qu'on revérifie. Et ce qui est il faut, pour Rongoli Yango, pour qu'il maintenant qu'on loue l'élément vrai. Et c'est ça. Ce n'est pas le tâtonnement, c'est la poursuite normale de l'enquête. Et pour te montrer, les lois, au moment où vous posez la question, j'ai devant moi la fiche presque complète. Il y a Théo Bendera qui est Théo Bendera, mais qui s'appelle normalement Théophile Badouana. Donc, tu as vu que maintenant, Théophile Badouana, il a fait de très bonnes études à la Sorbonne, à Paris, et c'est là qu'il a rencontré qui notre sœur, une Congolaise, oyoye a balié, mais na koter kombo na e, na kobimisa kombo na ete parce que na enquête oyo na sali, na moni que ndeko na biso ya mwasi aze na kati ya réseau anate, et puis baze ko fanda pe lisusu penza isika moko te. Alors na koki ko compromettre vie privée na ye pour na kopesa ba détail te na yebi que leki na biso ya mwasi wana baboti na ye bana misato na Badouana, un garçon et deux filles, bakutanaki na France. Notre sœur est allée à Montréal, Lélo Azena au Canada, à Montréal, à la tête d'un grand organisme, Azeko Menevinaye honorablement. Mais Badouana, Tango Bakutanaki n'a pas, d'ailleurs même Badouana a joué la nationalité canadienne derrière Mwasinaye, notre sœur congolaise, a présenté Kuna comme congolais parce qu'Azaki Kosolalingala. Pourquoi? Parce que Théophile Badouana tango azaki na France. Azaki déjà na milieu, il y a des musiciens congolais. Azaki déjà comme producteur, tu es ko joa trace na ye na babilo ko na tango to mener toujours remonter na banquette. Azaraki na ba milieu, ya musiciens congolais. Asola kalingala parfaitement. Donc abandaki ko évoluer na milieu wana depuis très longtemps. Et aujourd'hui, Azali ko évoluer facilement na Kinshasa parce que Azé na milieu ya biso ya ba Congolais depuis longtemps pe a commis na Congo na Kinshasa il y a plus de 12 ans. Donc Azé moto Azé le quoi poisson na kati ya mai. Pour te dire tozé même na téléphone na ye canadien o ya zo utiliser en na Kinshasa. Tozé na numéro nango mais to nyon chez na kati ya fiche. Donc c'est pour vous dire que effectivement ezali tâtonnement ezali plutôt une poursuite d'enquête maintenant to maîtriser profil na mobimba fiche na ndenge na uti kopesa quelques éléments au bokoki koyeba il y a d'autres éléments na kopesa binote po ezeba éléments oyo tozo garder yango pour na poursuite ya mosala oyo tokosala lobby pour na ko démanteler pe ko détruire le réseau wana. Monsieur Honoré Ngwanda na prenaki dernièrement par vidéo oyo osalaki dernièrement que outaki ko perdre grand frère na yo, je profite de l'occasion pour na ko présenter yo mes condoléances les plus attristées. Alors mutuna nange zali boye par rapport na vidéo osalaki dernièrement utangaki kombo ya mutu moko oyo azali canadien d'origine camerounaise, kombo na ye Théophile Badouana. Olobaki que Théophile Badouana, bon, ça c'est subsidiaire, hein, Azalaka, Balaka congolaise, et Azali na Congo, mais en tout cas, officiellement, il est connu comme étant camerounais. Alors, Olobaki que Azali ko entretenir réseau moko munene ya ba jeune fille, et ba jeune fille wana bazali ko retrouver bango na ba milieu estudiantin, ti kuna na présidence. Alors, Azali, quand même, ba propos moko assez grave, où Azali ko toucher directement sécurité à étudiant pe sécurité na niveau ya présidence mais ko se limiter ka na koloba ya ko sala ba affirmation générale ah bon azana réseau boye na boye
sans kokene nango tina suka, c'est un peu frustrant. Est-ce que okoki kotanga quelques kombote pona ko corroborer ba propos na yo et puis ko prévenir danger oyo bato bazali ko courir, notamment ba étudiants, et pourquoi pas même ceux qui osent contester présidence yango, il a la signature du pays, pourquoi pas ko prévenir danger na présidence. Merci beaucoup Kerwin, merci pour les condoléances et merci pour l'attention. Ozan a raison pour relever l'importance et à citer Bakombo. C'est vrai. Les alliés assez délicats parce que dossier c'est pas pour le spectacle. C'est un dossier, comme tu dis, qui a touché la sécurité de l'État. Sauf que moi, je n'ai occupé dans dossier personnellement parce que j'ai touché réellement la sécurité de l'État. Et il est vrai, ce qui n'a en même temps qu'on soit la précaution pour citer le combo il y a bateau mingite et j'ai une raison que tu ko battre là en même temps bateau au moins le quoi bana basi o ya zeko nani oyo badouana azali ko utiliser bango maintenant na zeko sala enquête na zeko poursuivre na bozindo pour na koyeba est-ce que bana basi bana est-ce que bayebi comme agent ya Rwanda ou bien azeko traité na bango simplement comme un séducteur peut azeko utiliser simplement la séduction peut l'amour de l'argent pour après asala ndenge obiso tobengaka na langage professionnel soutirage asala ka bango soutirage pe azalaka pe ko orienter bango pona ko impacter sur la situation ya mboka na biso. Cela est la vérité parce que au moni le quoi ka oyo lobi nini na lobaki ya présidence ndenge lobi mais na présidence motu oyo boye l'une des filles clés oyo boye badouana azeko traité na ye ezali leki na biso ya mwasi madame Lydie Omanga. Mais Lydie Omanga, comme oyebi azalaki dernièrement directrice et à communication il y a présidence de la République. Donc mon domaine il y a communication il y a présidence de la République. Mais comme azalaki proche na Kamere balongoli yewana maintenant azali vice-présidente na autorité de régulation de la poste de télécommunication, donc un poste aussi stratégique. Alors maintenant le tout est de savoir est-ce que moto la fille y a traité naye est-ce que ayebi que moto yo boywana oyo bango na basé ko kutana est-ce que ayebi véritable identité naye pe mosala ya zo sala pona Rwanda. Voilà tout le travail que nous faisons parce qu'il ne faut pas que ceux qui n'attendent kombo be batwa que ne kopé là traîtresse non, ce n'est pas ça, c'est la même chose avec pour les étudiants. Parce que côté étudiant, motonani boye badouana avec manipulé de l'autre côté. C'est la présidente nationale des représentants de la représentation des étudiants congolais. Madame ou mademoiselle Priska Manyala. Il y a Zali présidente, il y a représentation des étudiants congolais, la REC, Azaki élu le 24 août 2019. N'a pas fiche où est tout constitué. Mais, et les nani badouana, à tigrap du colonaye. Est-ce que les kinabisho ya moi si na moni azali pratiquement na âge ya bana nangai ya souka? Cette pauvre fille, est-ce que ayebi qui est badouana? Je doute fort. Mais ye ayebi que akoki ko soutirer makambo ebele. Boze ko lukani ne pe na bino akoki pe ko orienter ye kuna pe na bino na étudiant comme température zénine bolingi ko sala sikane non bokende bomote bo sala ndebo et ainsi de suite. Ye a ko orienter la pauvre fille avec les orientations ko uta Kigali. Voilà danger
parce que bato ebele ne connaissant pas le danger ya mosala ya oyo naze ko signaler bokanisa ke ze biloko moko ce n'est pas que bokende ko s'attaquer na bana wana automatiquement parce que bazali ebele bana basi na bana mibali bazo sala na ba grands hôtels, hôtel Arome, hôtel Bella Riva, bazali ebele. C'est un grand danger. Et là, on a dit que le Rwandais, bakoti bipai ebele. Donc, Ndenge Olobi Kerwin a cité les deux cas là pour comprendre qu'on ne parle pas en l'air. Mais ce n'est pas que, en même temps, ils allaient que Bokenepe crucifier ces deux jeunes filles inutilement, automatiquement. Parce qu'en disant comme cela, Bango maintenant, bakoye avec qui motuoye avec au traité parfois bako comprendre makambo mosusu ya zaki ko senga bango to kolobela bango bako comprendre yango maintenant et soki balinga kamboka na bango bako couper le pont. Topesi maloba lisusu pona motuna na ndeko Eric 123. Merci une fois de plus. Papa Honoré Ngwanda, avez-vous des indices ou des faits qui montrent que les Rwandais préfère et privilégie Yann Fumwetu à François Béa? Nous avons entendu certaines langues au sein des milliers de services qui s'accusent mutuellement d'être vos informateurs. Qu'en dites-vous, Papa Honoré Ngwanda, à ce sujet? Merci. Eric, il y a beaucoup de faits. Nakanishi, nakati ya masolo ndenge tango tokosola waboye boko découvrir il y a beaucoup de faits. Makelelo ezokoleka na kati na bango nyonso to nalobela kibino na kati ya message na utai kopesa. James Kabarebe a téléphoné na Yann Fumwetu po Yann Fumwetu ayebisa na président na ye Félix Tshisekedi que malamu contrat ba élargir le contrat ya James Ndambo et kende et komati na ba frontière nyonso libua. Ozomona te que il y a quelque chose qui ne va pas là. Yann Fumwetu azali assistant, il y a François Béa qui est conseiller spécial. Mais James Kabarebe préfère Kobenga Yann Fumwetu pour aller qui sa message. C'est ça qu'on appelle préférence. Et dernièrement, Yann Fumwetu bazo zoye na société o ya nini na réseau ya ba Rwandais pour na kosalaka ba voyage. Dernier voyage o ebimisa ki même un problème akendeki na Afrique du Sud. Ayamba maki na nani na ba konzi kuna na Afrique du Sud. Alongwe na Afrique du Sud, akei na Rwanda na Kigali. Azongaki na Kinshasa par Rwandais. Et yangwe nyingisaki bango. Donc, bamoni, effectivement, na niveau ya ba service, na kanisi na kozonge lango encore tout à l'heure, bazali, effectivement, na ba problème, oyo bazé komono que, nini, Yann Fumwetu prend de l'ampleur auprès des Rwandais par rapport na bango. Il y a des indices, et c'est ça, à mon avis, selon nini, enquête ya waboye, de loko ezeko tungisa bango, munene zali yango wana. Alors, ndenge loko lobi, nini, nakati ya bango, agent bazé ko s'accusaka, nakati na bango, que oya lobi ya motoze ko informer Honoré Ngwanda, nini, leki nangai Eric. Quand on est dans un pays normal, la question ne devrait pas être qui a informé Honoré Ngwanda. La question devait être qui trahit le pays avec le Rwanda. Nanyo avait coopéré na Rwanda contre les intérêts du Congo. Voilà la vraie question. Mais non, les messieurs, comme leur préoccupation est ailleurs, eh bien, pour Nabango, le grand problème, ce n'est pas qui trahit, parce que pour Nabango, Rwanda a chef Nabango, Kigali, Kagame a chef Nabango, Kabarebe a chef Nabango, problème ne se pose pas. Donc le problème est qui informe Mbanda. Et pour ça, eh bien, je dis, ils vont courir. Pour voyer, informer.
Ils vont courir et puis nazo kepe na bango nini tel atindi peut-être moi mbongo et pas Honoré Ngwanda tel François Béa peut-être atindi mbongo be azo soupçonner Yann Fumouatu azo ko soupçonner Inzoum ba comme ko se soupçonner, ils vont courir. Ils ne me connaissent pas, tous ces gens. Batu na ba chef na bango likolo, batu na nani Hippolyte Kanambe. Il a envoyé des gens avec des chèques de 6 millions de dollars, des chèques en blanc, du banda, on a recruter, il n'a pas réussi. Donc ce n'est pas eux, Nakati Nabango, qui réussiront à me recruter. N'a-t-il besoin d'informations, Kakanase Yamako Nabango, mais Bakoye va commenter. Ils peuvent courir. Ndeko libita libongo pe azali na mutuna mususu libita malobombo kayo. Tout na nga mi balé zali mais Honoré Ngwanda tolito eba mabomba mini evai na kati na contrat oyo ba accordé na compagnie ya James Ndambo pe ba avantage nini evandi kuna na kati. Pe na sele yango mais Honoré Ngwanda tolito yeba lisusu ba conséquences nini ezali pona la République démocratique du Congo likolo ya contrat oyo. Pe ba kolabo nini basungaki misala oyo mpote James Ndambo azwa contrat wana po misala oyo ezalaka toujours bana mboka bavandi na sima po ba favoriser masolo oyo euti koleka. Merci malomboka yo monsieur Honoré Ngwanda Zamoko Atumba. Dans un premier temps, contrat il y a AIFS et à James Ndambo ezalaki ko concerner simplement Matadi. Donc poste il y a Ofida, il y a Degerad, il y a douane na biso na Matadi, na Kinshasa, pe na Est, c'est-à-dire ba poste frontalier avec Sud-Soudan, avec l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie et la Zambie. Mais deuxième contrat, oyo eye penza oyo eye koptiera biso e fungoli biso miso. Et ces contrats oyo ezali komi étendre sur les 9 frontières. C'est-à-dire le Rwanda s'est attribué l'exclusivité, il a mis attribué le monopole, il a qu'au surveiller la frontière nabiso avec les 9 pays. Oyo tozei na yango. Et pour un contrat wana gain financier, c'est-à-dire pour na kokende ko installer ba pareil wana nyonso bazo somba ba pareil wana, je vous précise d'après ba éléments et enquête na zenango ni affiche na zenango ko somba ba biloko wana biso bazo somba ngo na budget ya Congo. Ba installer yango tango esili oyebi ba futi bango combien 44 millions de dollars. Oyo ba futi na société ya James Ndambo AIFS, African Union Financial Service. Et en plus il y a mbongo ba futi bango wana. Tenez-vous bien que na clause ya contrat wana na ba élément tozui, eh bien toutes les recettes de l'OFIDA oyo kozala issu na contrôle oyo ya 9 frontières avec pareil, il y a société à James Ndambo, eh bien, toutes les recettes de l'OFIDA, 2%. Et ce qui est automatiquement, et pas il y a James Ndambo, donc il y a un réseau, où il y a Rwandais, où il y a Simbi. Mais quand on a 2%, vous avez un moquet. Mes recettes à OFIDA, ça se chiffre à des milliards de dollars par mois, par an. Et je dis même par mois. Parce que quand tu as na caisse na bisote, mosu sezo kende na Kigali, mosu sezo komi volatiliser na ba fraude. Mais le peu, quand tu as en milliards par mois, par an, alors nani James Ndambo na réseau na ye basé na 2%. Là-dedans. Donc voilà déjà en ce qui concerne
nini domaine wana mais otuni ba complice na côté wana na kokina yebisa bino polele que il y a un fort lobbying il y a ba congolais oyo baze ko soutenir réseau oyo boye pe okozo ba congolais wana baze na présidence de la république baze na kati ya ba service spécialisé baze même na kati ya parlement na assemblée nationale donc Monique James Ndambo aze na bato na ye partout pour que ba dossier na ye et les cas comme une lettre à la poste oyo nyonso baze ko sala oyo ndenge Kerwin Waizo alobaki na ngai que peut-être il vaut mieux to citer les noms na ko citer un peu les Congolais oyo rien que ba oyo ba edaki dossier oyo il y a deuxième extension il y a accord il y a surveillance et il y a ba frontière na biso ba congolais nini oyo boye ba simba ki dossier wana ba aider ba zaki ba complice pona ko sunga dossier wana ele kamaram na présidence assistant il y a conseiller spécial il y a chef de l'état Yann Fumwetu il y a azaki penza na tête et même Mongo oyo na uta kolobela bino tout à l'heure avec mwana ya mwasi ya président Lungu ya Zambie ye azali cadre ya AUFS directeur juridique mais aza congolais na ebisi bino ki azalaki candidat gouverneur na Mai-Ndombe donc ye pe azali moto oyo akotelaki penza asimbaki dossier wana moto ya misato oyo asimbaki pe dossier wana un congolais Claude Ibalanki et Colomba ye azali ami penza personnel ya Félix et pour azalaki conseiller spécial ya Félix Tshisekedi avant ba élection azalaki conseiller spécial na domaine ya diplomatie pe ya stratégie mais azali de formation ingénieur ya télécommunication un grand technicien pe azali homme d'affaires azalaki na Afrique du Sud c'est là na Afrique du Sud que ye na James Ndambo bayebanaki donc ce sont des anciennes connaissances avant que James Ndambo akoma Kinshasa donc ye azé penza dans le cœur il y a nini ya système ou il y a kati na système comme l'un des bras droits il y a James Ndambo et une ancienne connaissance na ye yende moto Félix Tshisekedi ati na momoto zosola ye moto azé na tête ya mécanisme national du suivi de l'accord d'Addis Abeba donc ce ne sont pas de n'importe qui et ze bato bazé clé na kati ya cercle restreint il y a Félix Tshisekedi. En plus de ces gens-là, les loyoboye, pardon, na kati ya ba Congolais bazaraki autour ya dossier wana, il y avait 2 députés. Oyo to relevé bango na kati ya ba trace ya nini ya misala wana, François Nzekouye, un député national, et Modéron Simba, député national, et celui-ci d'après l'élément Ozui, azali d'origine tutsi rwandaise par son père. Donc, on a que réseau wana et koki ko sungate le kwa ndenge Kervin Waizo bela kinga tout à l'heure réussite ça les makamara soki biso ba congolais to na katite et ko réussir te donc ce sont des congolais oyo bazali complices ya nini ya dossier oyo wana ndenge otuni libita ce sont ces congolais là mais les libita na question na yo sur complicité ya ba congolais et je vous permettre ngai na zongela en même temps préoccupation il y a Eric 123 tout à l'heure en ce qui concerne remue-ménage o ezali na kati ya ba différents chefs de service na mboka pona koka ko tracer bino pe na peuple congolais na élite politique congolaise importance ya ba fait pe ba conséquences tokoki ko tirer pour botala comment la sphère ya ba service ezali complètement phagocyté
ezali nakoki kobanda na deux constats ya minene mibale. Constat ya liboso oyo na mi rendre compte nango ezali nini. Ezali na nini na constater que ba responsable ya ba service de renseignement et de sécurité presque bango banso bazali conscient. Et là, on a dit que le rabino est très important. Bango banso bazali conscient que le pouvoir est à Félix Tshisekedi et outi na Kigali. Et par conséquent, comportement na bango banso ezali plutôt ko lukako kengele ko batela que bonne relation entre Félix Tshisekedi et le Rwanda. Ce qui fait que na kati ya ba service na banketo na uti kosala, j'ai découvert un état d'esprit moko o ebangi singai mingi. Les gens, même en enquête o esike bimi, po botuna ki même question au niveau ya réaction. Na niveau ya réaction, les gens, ba chef de service basé komi inquiété te pona koyeba que ndenge nini Rwanda a côté ba service na biso non. Bango pona bango basé ko préoccupation na bango monene zali bazala bango banso en bonne relation avec le Rwanda, avec les autorités rwandaises. Pebabate la bonne relation entre Félix Tshisekedi et Kigali. C'est à cela que bango banso basé kotambla donc ko collaborer na Rwanda na kati ya ba service congolais lelo ezali une menace te. Menace ezali nde soki motoye ko luka bimisa sekere wana lokola naze ko bimisa maintenant, là je suis dangereux. Mais bango moko loko basé ko travailler na nini ya mukonzi nini na Rwanda, problème était. Deuxième constat on a ça les ennemis, c'est que tous les chefs des services, presque tous sans exception, ils se battent pour na kozala dans les bonnes grâces. Il y a Paul Kagame na Rwanda, pe dans les bonnes grâces il y a James Ndambo au bango nyonso bazo benga e chairman na milieu à service. C'est ce qui fait que aux hommes on basé génété et ni les Rwandais ni les chefs des services ni Félix Tshisekedi, personne n'est gêné que ce soit une autorité à Kigali qui téléphone à un chef de service, un responsable de service, James Ndambo, pour que à transmettre à chef d'État les instructions, il y a Paul Kagame na Kigali. Mais je suis chef d'État, yo chef ya ba service oye koye bisangai a nazaki na contact na président mboka mususu ya lobi au salaboy. Mais le même jour yo zeko longwa na mosala. Mais non, ezeko gêné ni Félix ni bango, au contraire, ezé simplement ko provoquer jalousie na kati na bango pour dire mais pourquoi tel à Joshua a joué plus de préséance ou de préférence na Rwanda, parce que Eric 123 a tout un problème et préférence tout à l'heure. Il y a mon ami a brossé un peu le tableau, voyez quelle est la situation auto découvrir à travers nini situation, la lutte au besoin de ba fuite et bima quand même na ba journaux moi moke na ba média ezali lutte de positionnement. Il y a un intérêt, il y a un chef de service autour, il y a Rwanda, puis il y a représentant à Rwanda, il y a réseau James Ndambo. Je présenter un peu les éléments où il y a commis déroulé après extension, il y a contrat. Lorsque James Ndambo a réussi son deuxième contrat à Kamaki contrôle la frontière Mobimba. Bakende ki ko fêter événement wana na Dubaï. James Ndambo a memi équipe ya ba Congolais on a utaki ko tangela bino. Ba Congolais ba na utaki ko tangela bino wana. Les trois à la présidence et les deux conseillers et les deux députés nationaux a memi bango na Dubaï.
kuna na Dubaï champagne chambre apesi bango cadeau Toyota Patrol dernier cri motu na motu. James Ndambo a remettre na Claude Ibalanki $1 million pour na ba délégation bazalaki wana. Elombe a dû 500 000 à garder pour naye et le reste à Kaboli na ba mosusu. Donc motuna mota senge komi débrouiller pour biloko wana ekoma na Kinshasa. Ni motuna motage a futa pona mituka na ekoma na Kinshasa. Mais nano ndenge na banquette todo sala ba véhicule wana me komi na Kinshasa te. Mais le problème est monene zeni. Pona kotali sabino élément on a zouta kolobake basé pour se battre bango nyonso pona positionnement. Tango séjour il y a Dubaï et Syrie. Chef na bango chairman James Ndambo azui nani Théo Badouana azui Aimé Mongo qui est son directeur juridique azui Yann Fumuatu pour ba continuer na équipe restreinte ba mosusu nyonso bazonga Kinshasa. Et c'est Pélissi Ibalanki te pour na ebisi bino que ye a commis considéré comme l'ancien ami ya chairman Nabango James Ndambo. Le fait que James Ndambo a joué Théo Badouana, ye a motu ya AUFS, problème ezalité, et Memongo, aza directeur juridique na AUFS, problème ezalité, mais le col a joué Kaka Yann Fumuatu, qui est le motu ya service, ba kei, ye a keite, et puis si passe na motema. Parce que nani équipe wana ya moke et continue na Turquie, de Turquie ba kei na Biélorussie na Minsk pona ko kende ko sala ba achat ya ba équipement. Claude Ibalanki tango azongi na Kinshasa, furieux qui n'a pas été retenu alors que c'est lui l'ancien ami de James Ndambo, accueille maintenant qu'au funda Yann Fumuatu et Paya chef naye François Béa. Pourquoi que funda? Parce que François Béa ne savait pas que Yann Fumuatu azalaki na Dubaï. Parce que François Béa tango Yann Fumuatu abimi a signé là qui est mokanda autorisation de sortie pour les soins médicaux na Paris. Et c'est de Paris que Yann Fumuatu a rejoint Dubaï. Alors, furieux, pendant que Sabino maintenant la lutte d'influence, nazo pesa maintenant des faits, de nani Kervin au Sengaki, eh bien, c'est comme cela que l'autre est allé l'accuser, et pas il y a chef naïe François Béa. Mais comme François Béa sait que lui aussi est dans le réseau, mais à mon avis maintenant que adjoint naïe a passé dessus, et ça dit question, nani Eric 23 tout à l'heure, quelles sont les preuves que Nini Bazeko préféré Yann Fumuatu? Eh bien, François Béa a mis rendre compte que Yann Fumuatu est préféré à lui. Et maintenant, lui ne pouvant pas aller directement qu'au fond des pas à Félix Tshisekedi, il est allé voir Inzoun. Inzoun est allé à l'obi Awaboyeta la moto et azo oli abiso. Azo kamatabiso de vitesse. Inzoun est allé alerter Félix Tshisekedi. Oyo naze koloba ezali naze kozwa renseignement wana na kati na bango na se ya makolo ya Félix Tshisekedi pe ya François Béa ye moko. Inzoun a sali rapport na Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi a interpellé camarade na ye Yann Fumuatu parce que camarade ya Félix Tshisekedi monene a interpellé na téléphone. Oyo naze koloba Félix Tshisekedi peut yemoko avec témoin a yebi eloko naze koloba a interpella ki Yann Fumuatu a tuniye ozali wapi ok kosala nini na Biélorussie avec
James Ndambo pona kosombaka ba biloko ya ba équipement na mandoki alors que yo ose motu ya nini ya ba service te. Félix Tshisekedi se rappellera de ceci, de ce que j'ai dit. Parce que motu o ya pesi eze ba fait otoze nango vérifier et recouper. Et à Yebisi na James Ndambo, je ne sais pas où il se trouvait, ou bien à Joaki est na Biélorussie, ou bien à Joaki est na Turquie, ou bien na quelque part en Europe, ça je sais pas, mais na Yebi ka Joaki Yann Fumwatu, pe alobi na ye zonga ou apesoko komi yaka komona ngai po pesa nga explication. Donc omoni ba tension eze minene. Ce qui fait que même tango Yann Fumwato a zongi, et puis même va voyage ya kendeki en Afrique du Sud, a kutani na bakonzi kuna, et pesi encore kaka, lokola aleka qui a comité na Kigali, de Kigali à rejoindre Kinshasa par Rwandais, tout cela est coupé ça. Pourquoi? Parce que Batoubaye, y a réseau. Il y a Yann Fumwa, il y a James Ndambo. Bazali commis rendre compte que Yann Fumwa tout leur coûte moins cher et ils estiment que François Béa, Naba Monsusu, va coûter beaucoup plus cher, ils sont beaucoup plus gourmands dans les rémunérations qu'ils demandent. Donc c'est pour vous montrer que autour il y a Félix Tshisekedi. Bato yo mingi ba yaka kotungisanga. Ah, Honoré Ngwanda, pourquoi vous ne voulez pas rentrer? Yaka aider Félix et tout ça. Vous voyez, na tableau yo na zeko pesa. Et zeko tali sabino que Félix yé moko. Ayebi que azena maboko ya Rwanda. Ba service na ye ezena maboko ya Rwanda. Bino bokotu na papa Honoré Ngwanda kende kokota na kati po o aider Félix. Na kokende ko banda wapi na njiri na kokende ko banda wapi na kote nini nga na kokende ko mi situé po na banda ko aider Félix ye moko na maboko ya Rwandais ba service na maboko ya Rwandais ba communication na maboko ya Rwandais ba surveillance ya frontière na maboko ya Rwandais. Donc nyonso eze na maboko ya Rwandais ye moko na ba service na ba te ko mi préoccupé te ba bima na maboko ya Rwandais, mais bazai plutôt ko batela ke batu mosusu ba ya ko déranger système wana te. Yango no moli ko bazo wena kuna menani na kati na biso azo trahir, azo ko informer Honoré Ngwanda na ba secret onyoso. Donc ne yango na niko yebisa bango ke batika komitungisa ko ba kozwa réponse te. Ba kozwa réponse te. Mais aujourd'hui bino ba congolais boze komona que situation oyo toze na ngoze situation oyo ezali dangereuse. Donc nini Félix na ba service ezali mobimba na maboko ya ba Rwandais. C'est pour cette raison que nazali ko insister chaque fois na lobi awa toze na solution moko ko pikola tout le système. Bon, motuna nangai ya suka ezali nangina yeba tango o saliba révélation wana. Toyebi généralement lorsqu'on s'attaque à un réseau puissant, généralement ba représailles ezalaka. Est-ce que ozali ko craindre te pour na sécurité na yo? Et question ezali un peu subsidiaire. Et na lobaka ngo mingi nga na lobaka kaka na tuna kaka mutuna oyo et après. Bon, na yebi kokoloba stratégie pas en public, mais tongito yeba quand même réseau oyo ezali très puissant oyo ezo sala ba dégâts na mboka. Est-ce que tokosuka kaka na dénonciation ou ou prévoir quelque chose pour nako démanteler yango malgré toute puissance na bango ndenge ezali komona na vraiment sur le papier? Kervin, je comprends que opposer question telle que vous opposez pour aux alliés un professionnel il y a domaine et renseignement. Oyebi lekinanga que c'est que biso na yo toze ko sala maintenant. Mon sala na osa maintenant. Et j'ai risque monene na zozwa mais na si na zui. Mais mon sala na ko sala banda nini message oyo na pesaki pe oyo to uti ko sala na yo lelo
pona bino lelo ndenge nazo ko pesa ba détail comment nini réseau ezali organisé, comment ezali structuré, modus operandi nango nyonso nazo ko pesa bino na bimisi yango en public. Mais c'est ça le démantèlement. Na démantelé, nazo ko démanteler réseau oyo ya ba Rwandais parce que ba kokokali susu ko coopérer te. Tango nazo ko yebisa polele que bazali na ba réseau na bango na kati ya ba hôtel. Lelo na tangi meme tokei to tangi meme ba kombo ya bana basi oyo baze ko utiliser ya ba conseiller ya ba collaborateur ya Félix o baze na kati ya présidence ya ba baze na kati ya parlement. Mais vous croyez que ce réseau va fonctionner demain et vous fonctionnez sous soutien? Bazali en colère na Kigali. C'est ce que j'apprends. Na yebi que bazali en colère. Basi ba décida liwa nangai kuna comme plusieurs fois. Mais Martin Luther King a loba une chose. Soki yo motu na kati ya mokili oyo. Ozei na cause moko pour laquelle ozei ko bunda pe ozei prêt que okufa pona yango te, alors yo tina na ya koza mokili ezate. Tozei na mokili motu na destin na ye Kerwin. C'est mon destin. Et là qu'on a dit que ça, c'est parce que Dieu a investi en moi. Le peuple congolais a investi en moi. Formation n'a vu, expérience n'a vu et péricolote. Je ne suis pas sorti de la cuisse de Jupiter. Le peuple a investi pour que nous ayons formation où on a vu. Et devant le danger, j'ai le devoir. Parce que bino ozaka ko minimiser mingi quand il y a un fait important le quoi toujours ça là on que non c'est simple dénonciation non. C'est le démantèlement du réseau. Binonde vous avez comprendre était en 1996. Tango banguna bami bombanaki derrière Afdel. Na prévenaki bino. Mais on ne m'a pas écouté. En 1998, quand il y a eu les fausses rébellions, j'ai prévenu le peuple congolais, mais on ne m'a pas écouté. En 2001, tango bakotiseli biso cheval de Troie, Hippolyte Kanambe, na yebisaki, on ne m'a pas écouté. En 2004, quand on a convoqué le faux dialogue intercongolais, Nani na San City, j'ai fait la même chose. En 2017, lorsque Babandaki négociation secrète avec la famille Tshisekedi, j'ai crié, on m'a injurié. Mais après, Félix Yewan a commis le résultat, mais en 2019, qu'il y avait une fausse alternance. Au basé qu'on présentait Bino sous forme de fausse coalition. Les gens n'avaient pas cru. Yango lele bimi polele. Bango moko ba reconnaître Yango. Alors aujourd'hui, pour la 7e fois, et le 7 c'est le chiffre de Dieu, Nazeko yebi sabino que Nguma ou Pièvre oya côté libiso pour changer ma méthode. Banguna va changer méthode pour nani Kerwin. C'est parce que tozo dévoilé Bango. Soit te dévoiler Bango va changer méthode. Te dévoiler Bango va changer méthode. Maintenant, ici, quand vous avez nini Kanambe, maintenant, nini FCC, et maintenant, Union Sacrée, les lois de Bini Sakabino, tout ça, ils allaient autour, il y a mangeoire. Bah, politiciens, nyonso. Félix Azobini Sabango danse avec les Rwandais. Autour, il y a mangeoire. Mangeoire et l'ongwe na Kingakati, et commune à cité à Oya, échanger place, échanger combo, et commune, c'est simplement maintenant Union Sacrée, de national, et tout le monde danse là tout autour, union sacrée, tout le monde est devenu spécialiste à constitution, constitution, élection, majorité parlementaire et tout. Mais dans l'autre temps, Munguna a commis pièvre à Koti, a accéléré le système. J'ai fait ma part en faisant ce que Nazo Salanabino Kerwin, Tozali déjà qu'au démanteler le réseau.
réseau ezali déjà démantelé. Mais il faut que aujourd'hui biso nakati oyo ya nini ya nani na niveau ya mosala toze ko sala parce que nakati ya résistance ngana ze ko lutter à plusieurs niveaux, niveau politique, niveau diplomatique et niveau secret. On a benga kango na se ya mai na nkuku et kotiola yango te kolobate a toujours nini problème ya nkuku. Non, parce qu'il y a tosé la résistance, il y a des actions que nous devons mener bolingate nini secrètement. Résistance, c'est ce que Zaraki na France on n'invente pas la poudre. Ba François Mitterrand tant ba kotaki na résistance ba ngonyos ba komaki na ba kombo ya code. On ne les connaissait même pas. Ba Zaraki na ba kombo ya code parce que la résistance ça se mène secrètement à un certain niveau. Jusque les koya ko bimisa motu pour la partie où ezali visible iceberg. Donc les kinangai to mi découragé te. Combat yotoze nango naze koyebisa bino e kamati niveau ya makasi. Soki banguna ba komi na kanda baze ko changer méthode. Ezali parce que toze ko dénoncer ba stratégie na bango. Ko dénoncer stratégie ya munguna eze ko obligé à revoir la copie. Na yebisi bino ne bandelia wa que ba réaction e salemi na Kigali na koki kopesa bino nyonso te parce que naze na obligation ya ko protéger ba source na ngai. Parce que l'information monsieur disait que dès que opesi ba yebi que il faut eutiao parce que niveau ya accès à l'information ne ezali moke. Cercle yango ezali trop restreint. Donc ngai na ko lâcher. Ba Congolais toyeba que le danger est là parce que bango ba telemi. Ba li ba passer na vitesse supérieure na yebisi bino. Eza niveau ya Katanga, niveau ya Kivu pe ya Ituri. C'est à nous maintenant de réveiller tous les Congolais. Bami détourner, kokanisate que recette ezemi satomi ne mitano. Bami détourner na ba Congolais bazo bimisa bango dans cette union sacrée. Pomboka ezali na likama kuna na est. Et cela na bino na ngai tozali capable na kosala yango. Que Dieu vous bénisse. Ingeta. Matono na bino nyonso ndenge bolandi moi ba précision oyo ça s'avérait nécessaire hein, puisque après vidéo oyo tolandaki etikaki bato un peu sur leur soif makambo ebele lobama ki mais et kendaki tina sukate. Je pense qu'avec ba détail oyo bouti ko soit tout à l'heure et éclairer lanterne ya mutu nyonso par rapport na ndenge système ezali ko opérer na mboka na biso. Merci na bino nyonso ndenge bolandi biso et merci na pareko oyo a fournisaki ba moyen loti.